Ah, bonjour, 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 bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise, Lada. Votre maman Leki, bambo te belé, week-end a bien, bisika biso bino. Vraiment, tozana, toye penza ko to solo la, na biso, toye ko solo la. Si j'ai belé. Vraiment, avant d'appeler bambote na sengi ba excuse na ba o nyonso ba pesa nga ba sujet na bango jusque là non na lobeli yango te bolimbisa parce que charge za makasi naza na famille naza na bana naza na mobali donc naza na salaka naza na un peu ba occupation ebele donc bato babengaka bamosusu bosolola 2 heures du temps bamosusu 1 heure. Donc voilà, yango ezosala ke epesa ngai mwa retard mais nzambe mokaza na contrôle bosilika te bokanisa mpe na boyi te na kosala yango. Bandeko na nga bayenge bandeko na biso babundidi ya Congo na église ya mpv ya Longo bashalom na bahomme de Dieu bachantre de l'éternel bashalom bisika bizwi bino. Respect et bien na ba chef coutumier na biso et puis tolobi vraiment boboto bondeko na bandeko na biso ya catholique o basala ke to tanga ba classe à tokos to bosana bino te wana maison mère et de bien gloire à Dieu na makasi nyonso azopesa biso vraiment topesi ba bonjour na bandeko na biso témoin de Jéhovah Armée d'Isali, Église Abima, Zamba Pambola Bino, Bisika Bozali, na o nyonso bozo sala, pona bolingo na bino. Vraiment, shalom, bisous na ba homme de Dieu, boboto, bande kwa catholique, voilà, toko pesa minota 10 fois. Vraiment na sepela kako saluer bino, et utaka penza na kati na motema na ngai. Salam ebele, salam alaikum. Bandeko na biso ba musulman voilà bisika nyonso bozali nzambe alola ala azala na bino. Merci bandeko na nga na confiance oyo bopesaka la danoise bokozwa ta na bino bokobenga ngai bokoexpose nga baproblème na bino non nzambe vraiment akanisela bino apesa bino basolution ebele bisika biso bozali. Voilà bandeko nanga tozo solola toyina biso kosolola lelo eza weekend naza basije bele kande na yebisi bino me na préféré tosolola likambo etali dot likambo ya dot bandeko nanga bopartage naza sûr naza 100% sûr tokozala na bato ebele tokozala corps moko te. Mais quand Dieu met à cœur tout solo likamoko, on doit en parler. Tout faut tout solo yango et ça ira bien. Ceux qui peuvent au moningai au sepel na makam na lobite. Problème exacté au tien na commentaire mais n'insultez pas. Au fingi na bloqué na ba commentaire au bando tia sous ba commentaire na sous les ba obate. Mais au commis peu avec politesse, avec gentil. Ce qu'on peut commis impoli, na bloqué au pécac. Voilà. Ou bien na effacé commentaire, na on a bloqué au thème, mais na effacé en gros. Voilà. Donc c'est ça. Mais ce qu'on commis avec politesse, que la danoise, na si jo naza d'accord na yote, na na po na ngai, na moni eza boye. Bible lobi boye natangaki livre moko le photo sala débat moko ya batama yele na lingi débat ya bazoba te parce que débat ya bazoba il y a toujours des insultes. Je ne supporte pas ça. Moi vraiment je vous dis je ne supporte pas les insultes parce que eza vraiment arme ya ba faible arme ya ba bololé ya bazoba. Je ne supporte pas ça. Donc ce qu'on fingi moi na bloqué yo
ngam tu nazali maîtresse ya site oyo donc na bloqué yo avant tosolola makambo ya dette ya dot pardon ezaka dette siko vraiment c'est la dette hein? Voilà avant tosolola ngo soki nazo insister na bloqué parce que hier nazwaki mwasi moko atikelenga message abila danoise nga na site na yo nakoka su kotya commentaire te basije ezoya ya kitoko naza ba idée mais nazokoka kotya te. Et puis je lui ai écrit, je dis parce que au finganga donc c'est ça na bloqué yo o limbisa. J'ai dit ah nayebi ka ko bloquer mais nayebi ko débloquer te. C'est ça aussi le problème. Alors avant ya ko finganga il faut raisonner 77 fois. Voilà. Que olobi ok non finga la danoise 77 fois. Et puis au raisonner au commis parce que nga na bloqué yo. Donc ceux qui si j'ai bien yé, vous en avez idée bien, tu gardes tes idées à toi et ta famille. Voilà. Donc mola kisi azala ndenge wana on laisse pas nyoso kaka boye tika kaka. Non non non. Je suis dans éducatrice ya masse. Il faut dans un principe nanga moko oezo sala ke je veux pas les gens au batanga ba commentaire ba kuta ba bêtises wana. Non. Quand vous êtes éducatrice en masse, tu dois prendre soin des nions surtout. Il ne faut pas laisser tomber là dans notre équipe no bango terre. Non 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 non. Faut n'équiper bango. On doit les corriger sinon les gens vont changer. Tu vois la maman la conscience na ezongi asengi pardon mais malheureusement ceux qui n'a des cas na lobby na bloqué yo ko débloquer na yebité na ligne pe ko yekola ngote ndeni ba débloquer ba tout non so ito bloqué une fois débloqué tu prends ta punition na yo donc aux retient sur ba commentaire il y a plusieurs chaînes va ailleurs va mettre tes commentaires voilà ou bien au komelingai en privé que na souci na ngana linga na loba boy boy olobi au komino na phone so pe ko finga ngai na WhatsApp ou fingi na WhatsApp na bloqué. Voilà. Donc bande konangai tout solo là. Tu ko solo makambo itali dot. Na lobela ki yango dernièrement pour la ba maman ba lembisa makambo itali dot. J'ai eu aussi des retours les gens balobino la danoise voilà on n'est pas d'accord avec toi. Oui, tout à fait. Jamais beaucoup zala et ça peut normal te bozala d'accord nangai à chaque fois non 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 ça ce n'est plus normal même écoute nzambe asala mokili na biso combien de gens baza d'accord na yete ce qui Jésus ba boma qui est parce que bazaki d'accord na yete et bon ngai moindre de tous donc moindre de tous sikoyo yebisa ngai bozala makam nyonso na oloba bozala d'accord nanga non ce n'est pas na lobarate que na boya kate bato baza d'accord nanga ite boza bienvenue vraiment na linga kutu nde bino po to sala débat mais non les insultes nde na boy il faut boyeba différence ezali entre débat entre ozala d'accord nanga ite opesi ba argument na yo et na o ezaki tu m'insultes en tout cas so ofingi ngai non 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 nakoki ko accepter en côté non ko accepter en côté naza maman naza mukolo mukolo penza tant nazo naza mukolo naza na bakoko na mona déjà bakoko ba nanga baboti donc naza mwana mukieti donc soko yé au finganga na poussa la pembe nanga te na ko accepter en côté voilà c'est que tu es ko solo la makambo dot bande konanga tokeno na loko babengi la définition de la dot. Voilà. Tozwango na dictionnaire ya la Rousse. La Rousse alobi na biso nini na oyo elobi dot. Voilà. Premièrement, alobi na biso la dot. Voilà. La dot, c'est l'ensemble de biens, meubles ou immeubles donné par un tierce à l'un ou à l'autre des époux dans le cadre de mariage.
Voilà. Et puis, deuxièmement, alobi que la dot, ce sont des biens qu'une femme apporte en se mariant. Donc, voilà. Et puis, troisièmement, et puis on va venir expliquer tout ça. Troisièmement, alobi, la dot chez les Grecs, on est un dictionnaire Larousse. La dot chez les Grecs, chez nombreux peuples, et pas Batouébélé, c'est les prix à payer par le futur mari à la famille de la jeune fille. Ok? C'est bien souligné, la jeune fille. Apport, ok, voilà. Donc, première dot, d'après dictionnaire Oyo, Larousse et Lobby, ensemble des biens meubles, oui, meubles, donnés par un tierce. Donc, mutumoko, donc, un tierce homme ou bien une tierce personne, voilà, azope sango l'un des époux. Donc, soit apesi na mwasi, soit apesi na mobile. D'après cette définition ici, comment on fait? Je n'ai pas. Bon, d'après cette définition ici, bon, toutefois, j'aime pas aussi Koko Taralmi na ba verset biblique, mais on va parler aussi de la Bible ici. Dans côté la verset biblique, mais sans donner ma verset. Nazaki na verset, mais na olinga suna lukango. Na Bible, pardon, na définition oyo ya liboso oyo, ezo memanga directement na mariage ya Rebecca. Ok? Et meminga na mariage ya Rebecca. Na mariage ya Rebecca bandeko na ngai, ezalaki ndenge nini? Ezalaki ke Abraham abandako lukela azoluka mwana na ye abala, voilà, abala. Abraham donc a joué rôle na ngai, hein? Ya sous les baoba live together, hein? Boya ebele, boya kokomisa oluka mwasi, oluka mubali, ya bien botika la bongo te. Voilà, soko za oluka mwasi, ozoluka mobali, obengila danoise na 0044 74 59 62 52 17. To solo libya, ozo mobali ya malamu, ozo mwasi ya malamu. Voilà, donc Abraham anda olukela mundeko mwasi na mwana na ye Isaac, voilà, azolukela ye mwasi. Donc atindaki batu na ye, ba travailleur na ye, apesaki bango biloko, pesi bango ba or, ba diamant, ba oyo ya apesaki bango valeur, oyo ya apesaki mwasi o baroyela ye, apesaki valeur, mais apesi wana lobi na nini na pardon ya pa mais alobi apesi alobi kende kolukela mwana nanga mwasi, mwana wana kolaki pe déjà comme presque na ba 40 ans. Donc tango nani akei un serviteur wana akei amemaki chameau, je crois, eza un animal oyo amela mai ebele, amelaka ba litre na ba litre mai, amemi ye ale bakei sikoyo akei koluka mwasi ye mwana mobali wana azalaki neti envoyé par Dieu. Donc soki nzambe pe atie likabo na kati na yo osalela bato, il faut otambola na prière, il faut memango na prière. Cet homme là a prié, a dit Seigneur, nazoke koluka mwasi ya mokonzi. Voilà, donc pesa ngai mayele pianga sagesse na pona mwasi ya bien. Bon pe na ngai na lobike mwasi oyo akozala nanga gentil na oyo na kokuta na ye na sengi ye mai aboyi te apesi nga mai, et puis lisusu na volonté na ye ou bien na soki ngam na kosenga ye apesi pe chameau oyo mai, amelisi ye pe mai na ye te soki azalaki na chameau moko, soki azalaki nango mibale, wana bino moboke na Bible kuna boke kotanga, apesi bango mai bameli. Voilà, ye wana nde mutu na kobalela Isaac. L'air de konapsa mobali akei
wana tozolobela première définition. O balobi, une tierce personne a coupé ça, bah bien, na l'un de quoi? Na l'un des époux. Voilà. Et qu'on appelle Moubal et qu'on appelle Moisi. On n'a pas déterminé. Maintenant, il y a Rebecca, tu as exemple à Rebecca. À Keikuna, Rebecca Zaki, à Koutanina, moi, c'est mon a cruche. Azo kendene bale kotoka mai ya famille na bango. Rebecca, on n'a pas parlé de son père. Je crois que son père était déjà décédé. Mazaki na frère naye qu'on appelait Laban avec leur mère. Donc Rebecca tanga kei kotoka mai akutani na mutu wana kotoka tie mai na ye na mutu akutani pe na papa na zokene na ye kokene luka mwasi tanga moni ye alobi abi mwana boni, oza bien, oza malambo, ovanda wapi, tovanda kote kuna. Ok, toyoki posa mai ngai. Si je me souviens bien, c'était Nyamawana, je crois Zakina Bango, Atami Balé, je sais pas. Abi ngai, naba nyamana ngai, toi na posa mai. Abi, oh, c'est pas un problème. Nazo pesa yo mai, nako pesa pe nako ba nyamana o mai. Rebecca fait beaucoup de tours na ibale. Puis là, mon monika ma cruchwana Zakinango. Déjà, nyama moko wana zakamela kama ebele. Rebecca kei abandi kotoka zotia azopesa banyama ke atoki. Ake atoki mais j'espère même kuna ndako na bango bakoyepe ko banga ba parents Rebecca baloba mungu Rebecca obandeko parce que là-bas bana wala bandeko batela ba fille ba vierge ba soki ba violer yo non il voulait pas. Alors Rebecca pesimai ameli alobi nesuka tuni bon ba parents na yo baza wapi alobi non ndako na biso eza kuna bina lingi na kende na ipai ya ba parents na yo parce que comme ekipe mo molili akomi beti porte Rebecca kotina mutu ba ebiete nani na banyama boye na ba cadeau biloko boye Rebecca expliquer na moni na nzela boye pas expliquer bino batinde kingai na zoluka mwasi ya kobala na balela mukonzi donc mwana mukonzi voilà donc voilà expliquer bon ba bi ok ba alobe mais les parents de tolanda bien siko bozala attentive vraiment bande konanga ba parents ya Rebecca na grand frère na ye là-bas ba koma dotité ba koma liste té wax super Congo machette likonga mungwa café ti damzan banyanga balobaka damzan damzan ya vin rouge donc nini 5 litres wana vin rouge boye bakoma te ye moko abimisi ba cadeau donc il dote ya Rebecca zaki comme ba cadeau. Vous comprenez? Ba cadeau. Ce qui peut ayaki na ye kaka na cadeau moko. Tolo ba yaki na ye kaka na mulangi na moko a vin blanc. Ba Rebecca zaki ni kalibala. Ce qui peut ayaki kaka na nini na Congo kaka. Ba sala ka bilanga Rebecca ngaki ni kalibala. Parce que ba lobi na Bible était que mngobali wana tango akomi serviteur tango akomi ba Rebecca bavandisi ye balobi ke tibiso awa babalaka mwana bapesaka boye non ya pesi ba cadeau oyo bapeseke pa mukonzi valeur oyo mukonzi amoneke na kopesa mwasi na nga nini yango baye bapesi na famille ya Rebecca esalaki kutu fortune dit la Bible na famille na bango apesi ba déterminer que le côté ba pesier yangwana ba zui Rebecca le même jour ni basa la fiançailles ni basa la quoi que ce soit ba zui Rebecca ba keina ena lida kwa libala o ezaki libala ya nini ya commission libala wana ebota Jacob na Esau ba mapasa o bino moko boyebi même
wana tokei tolobi première définition et puis topesi exemple nango ndenge nini ezalelaki. Andeko nanga ere yango mpe kendaka mbangu. J'espère que je serai obligé à loba mbangu. Ok. C'est to kene na deuxième définition. Balobaki na biso ke la dot, pardon, voilà, la rousse. La deuxième définition, on avait dit que c'est les biens qu'une femme apporte en se mariant. Donc, eza biloko oyo mwasi amemaka tangu abali. Bon, soki toloto bimi na dictionnaire oyo, naza na place moko na dictionnaire mususu awa, Dieu nous fait grâce na mona yango, balobi ke batangeli biso quand même liste ya biloko yango oyo mwasi azomema. Voilà. Espérons que nous allons voir ça. C'est quoi encore? C'est parti. Donc, basali balobi na biso, bapesi biso voilà. Les biens qu'une femme apporte au mariage. J'espère qu'il va bien vous aller. Non, c'était pas ici. Voilà, nazo luka di na dictionnaire nini na monaki ba pesa ki pena ba exemple ya ba bien wana parce que on peut aussi se demander quoi. Ba bien susu nini oyo mwasi amima na mariage bazo benga ngo pe dot. Voilà. Ok. Bandeko na ngai toza na se ya sous le baoba, mwa kopo ya ti toza na tongo, kopo ya café epesa mwa makasi esalaka tokos tomela na biso. Voilà. Et voilà. Balobi awa balobi c'est les biens qu'une femme apporte en se mariant. La dot d'une femme, une richesse, une jolie, une grossesse, une petite dot apporte une dot. Voilà, apportera une belle dot. Voilà. Na oya mibale, soki bazo benga dot, ezaneti mwasi aboti, donc tango bote mobali bana, eza lokolo pesi dot, tango au porter kitoko na yo, au porter ba caractère na yo a bien, au porter, donc tu portes quelque chose à la maison, c'est ça aussi, bako benga kango pe dot. Et puis na dot musuto lobaki, balobi ke ezali eloko o mobali apesaka na famille ya mwasi, voilà. Yango ngai na bande koloba jour wana, na lobi ke na parcourir na Bible na moni ba place ebele bazolobela ba dot ba fille yango baza mingi ka ba vierge. Il parle même ba dot ya vierge, ce qui n'est par exemple mobali moko akeya a violer ou bien bimina na parce que ba kamba ba violer banda lelo te hein, a violer ou bien a déverger moi na mwasi et que aroya sko na famille wana apesa lokola dot aroya na ba kosenge montante monte zalaki te na tango wana aroya na ngwa ko pesa soki famille wana eboyi kondima ye ke azwa mwana bango na mariage parce que a violer ye ou bien a bimina ye ça donc il s'en bala ye avant pesa dot mais bakolia quand même dot ya virginité que a bebisi virginité mwana na bango monta wana ok le quoi bino boboyi na bala mwana bino mais bozwa quand même monta boye parce que aza sous viergeté. Cela veut dire que soki mobali mususu ye alobi kalinga bala mwana mwasi wana siko d'après ngai le quoi balobi ke mwana mwasi aza vierge et que mobali a dévergé ye aye koloba ngam na dévergé we ke ngam na violé ye na liike na bala ye sikoyo bango ba famille babi te lokola au koti na fenêtre au koti na voie normalité donc okobala mwana biso te mais okopesa biso kaka
dot oya parce que aza sous vierge te. Cela veut dire que mobali oya koya kobala mwana mwasi wana akobala isusu na mbongo na prix moko te akopesa so ba cadeau moko te ndenga linga pesa na vierge. Voilà. Donc ekitaka pe mwa talo. Toza batu toboyi te. Mais soki tolandi biloko nyonso to tomona keta musu mwasi na qualité ki mwasi comme si mwasi aza être moko esclave. Excusez-moi les termes. Ce qui pensa, parce que comment moi si faut na ba prix azala ba cheka ye neti ba monta moko boye o aza vierge te il faut azala boye il faut ba pesa boye avant bala moi si na yoka ki moi si musalo bilanga la danoise yozolo ba ke faut moi si bo ba pesa dot ya makasi na moi si faut ba pesa moi si valeur na ye. Est-ce que valeur ya mutu neti valeur na ngala danoise ekokani na eloko moko na sa mabele ote ba million ba milliard ekokani te naza plus valeur ke yango mutu oyo nzamba sali jamais valeur na ye ekokokana na ba bien matériel jamais. Cela veut dire que ozo mi pesa valeur te ozo pesa pe nzambe o asali o valeur te biso nzamba alobi ke toko dominer biloko nyonso tango nzamba asali mutu alobi azali likolo na biloko nyonso ya mokili. Comment si ko yoba qualifié na moi dot moko ya 3000 euros, moi dot moko ya 200 euros, moi dot moko ya 5000 euros, moi dot moko ya dingombe donc ba pesi o valeur aposo sepela ba pesi ngai valeur. Nga mobali faut pesa ngai valeur. Mama valeur na dingombe, valeur na 30 000 euros, na 5 000 euros, valeur parce que mobali a bali on a sali à 25 000 ce qui livre. Yo bandi ko beta tolo non. Valeur na yo eleki wana mama nanga. Tango yo mitie ko lobi valeur oyanga eleki biloko mokili biloko nyonso eza na kati ya mokili oyo. Parce que ngam na ko diriger biloko nyonso ngam na ko pesa soki lelo muta pesa ki or valeur te or elinga ezalaka ndenge wana elinga ezape loko moko te. Parce que elobaka pete epesaka mutu pe bonheur te ato lati or soko lobi ko bela soza na souci pe ko sila te parce que yo ti or na kingo ata lelo lati diamant mutu muta pesa ki diamant wana valeur ezalaki eza diamant to pesa ngo valeur o eza mbongo to pesa ngo valeur soki pe muta pesa ki ngo valeur te elinga ezala ngo eloko pamba lelo kaka lelo biloko ebimi na mboka na biso ba osala na ba telefone tango wana banda osala ngo na ba telefone te ezalaki na valeur moko te mutu bande ko kipi ngo te mais tango mutu moko azwi mayele alobi ke matière oyo yango nde eza bien esala ba telefone boye na boye lelo eloko wana ekomi na valeur. Mutu mutapesa ke loko valeur mais ce n'est pas que yo mutu basali yo pe mwasi na mutu no milati ke ngai nde na zaboye donc dot nde ko pesa ngai valeur. Moi je ne refuse pas la dot, je peux aussi eza ba idée nanga eza d'après ngai to ndenge eza wana il faut tozanga na ba débat to ye na mukili okuti likambo moko boye mais o mona ngo eza nango na sens te o mona ngo eza nango na tina moko te. Pourquoi ngana kenika ko se lancer na ndima dot na mona ngo sa eza na importance moko te na ko ika ko ndima biloko zoba bongo te parce que na ye na kutia na mukuli non ngai pe na ko yanda ko pesa ba argument nanga yango la baloba c'est ça l'intelligence et la sagesse. Tu dois donner tes arguments, tu dis oh 1 plus 1 égale 1 pardon égale 2 pour nangai 1 plus 1 égale 1. Pourquoi tu dis ça la danoise na lobi non moi sina mobali ba ko pa pesa kaka égale 1 bazaka mutu moko et puis ezaka ezo changer na opété na ko pe ko pesa ba argument nanga na lobi mais ce n'est pas que bando ko finga mutu non soko za d'accord nanga ité tu laisses au tiki thèse nanga ouverte parce que po nanga ina boy dot te naza po na dot mais eloko na boy ke moi c'est mona ke valeur na yende mobala zo pese valeur na dot non mobala ko pese valeur na respect o azo pesa yo azo zo yo être cher
Osomona, il y a des valeurs, azo respecté. Mobile copé so dot, il y a 30 000 euros. Mais aye nanda quoi respecte à côté, na même lit conjugal, azo kote sabasi, mousso azo la bango wana, azo ko finga yo libanda, boke fête boye, azo ko gangelo devant batou, donc, wana suko valeur na yo, donc, azo ko humilié chaque fois devant les enfants. Mais suko yo, apé c'est là yo dot. Allez, yo skozo mimono, ozana valeur. Ozana valeur te, oza chinding. Ozana valeur te, c'est ça, nga nazote, nazoloba. Yango nazoloba ke, basi belé, na lingina koma, suko place na lingina koma. Et puis na lobaki, na kolobela mingi likamba, sola rebeka na bete libino wana. Yo sikoyo, oza mwasi, aussi obo chibana. Oza déjà ba pesela o dot. Ba pesela ba dot, ba pesela ba msou ba pesela ba dot 2 fois, ba msou 3 fois, ba msou 4 fois. Yo ba pesela ko ba dot. Mais libala pe e vanda raté. Ma bala kaka ekufaka yo. Siko ozo luka libala moko olembi ozala bien ki mobange na yo ozala yo moko te ba ozwi siko chance ya libala. Mobali aye akabeli yo mbongo bia pesi yo mbongo moko boy. Ou bien aucun na famille na bino mobali koko pesa kaba cadeau. Parce que ba sepe ba bala bala yo. Okoki pe kozala ata soki mobali akopesa dot. Pesa pe mobali wana le musu temps. Ayeba yo. Mais omona te mwasi alobi non. Mobali ayebi yo ka sikoyo. Première conversation na mobali na yo c'est la dot. Bandeko makambo so na oloba na bino parce que na komi na domaine wana. Naza sko na kati agence matrimoniale nazo traiter baka. Oko sangisa batu bien. Mais eloko batu bazo comprendre te okakala danoise na sepeli na ngai te koma ye azo solo na ye te soka ko bala ngai. Est-ce que maman okopesa ye tante? Beaucoup sur la même solo na mariage même après 6 mois. Hein? Mais yo pe lingo ye ba ye. Moi si ma ye le coup tout sur moni mobali ata okomi na 50 ans 55 ans même 60 ans. Ata oza pressé ozo banga nini? Ozo banga nini tu étais là au vent de kilem souba msuba zo ibala danoise na vandi 10 ans na zai na ngana mobilité sikono na moni vraiment que non solitude des âmes à B na bali opesi mobali te mobali oyo avant mona ndaku na ngai avant mona bana na ngai il faut balanga apesa dot. Allez mobali ya boy abila danoise te yete lukela nga mwasi mususu. Après lobi non mobali na moni alingai kaka ya komona nzoto na ngai et puis kende alors ce n'est même pas ayaki pe komona nzoto na hote biso nde ba mama tozo comprendre ti tozo sambela mais tozo comprendre ti parce que na Bible d'autres ba pesi yango facture ba pesi yango montant ti ce qui verset biblique ezali même ba pasteur balanda ngai Bos edenga bo pesa ngai même ba prophète ba docteur na Bible bo pesa nga verset biblique ezo pesa montant et pas ya Rebeka ibalobi aba memaki ba or ba diamant ba nini ba donc ezali oyo donc capacité oyo Abraham azalaki nango Abraham azaki mutu ya pamba te il avait toute la fortune. Mais les lorsque qui bazo bozo tia ba dot wana bozo tia ba prix bozo tia ba montant bozo nyokola ba mibali dis-moi mobali azana mbongo te donc mobali azana mbongo te azo mérité te ke abota na mukili oyo azo mérité te ke atika pe bana na vine amana sama bele donc akufa ka bongo abala te parce que azana mbongo dot te mais mobali wana azangi mbongo ya cadeau te soki bozwi cadeau eza dot eza cadeau. Bato ba komeli biso Bible ba mindele et pas na bango dot ezali les prix à payer au moins mobile donc ezali dot eza ba cadeau ba present au mobile akopesa na famille à moi si alors boni biso kutu ba pays sous-développé. Quand je parle comme ça je parle même bato bazana Congo biso ba pays sous-développé bande konanga
mbongo yango sikoyo eza kutu te. Tala na Congo, il y a des jeunes garçons, grands garçons, bazo balate parce qu'ils n'ont pas de dot à donner. Ba pese facture à moulaï avant ni nango ka boy. Azo tala na bandela wapi alors que so botikele mobali liberté. Mobali a pesa valeur, yé moko a pesa mwasi na e valeur. Ceux qui ont la bino ceinture, ceux qui bonbons, ceux qui biscuits. Parce que vous avez moi na bino parce que moi na bino azana valeur koleka biloko nyoso ba pesa na ba dot. Tika sko mobali ye moko akopesa bino ba cadeau akopesa bino. Mais bato baso comprendre ba mama mibimba boboti e bobali ba msukutu babala eka ete ti alobi la danoise ngana babala ngai te aboza na bana combien 6 nazala bana 4 batikala ko balote. Mais lelo tango komi na conscience ke solitude eza mabe, kindumba na salaki eza mabe, mibali ngana bengana na ndaku eza mabe. Tika siko nazwa mobali nanga alozwa ko tia siko ba condition ya ba dot ya cher. Yango na botika la bongo ndima solitude mama. Ndima solitude. Et puis bo pesa mibali temps. Même moi na yo aye na fiancé na ndaku aye maman na zo ko présenter yo moi mobali oyo directement ba parents ba bandi ko kanisa dot. C'est pas normal. Eza normal te to longola mentalité wana. Eza bien te. Toza ba africain même ba jamaïcain baza ba africain. Même ba Ghanais baza ba africain ba Kolobele même ba Congo Brazzaville même Angola. Basenga baza neti bisoté, ba Rwandais, ba Burundais. C'est pas comme nous. Les Congolais nous exagérer. Ozui mobali na yo, moi je conseille aux gens, et ça conseille à prendre ou à laisser. Parce que na tangi na parcourir Bible mobimba, na moni montante, na moni liste te, oyo Dieu a dit, ou bien les gens qui ont écrit la Bible, ils ont dit qu'il faut baper ça. Pas tout la Bible écoute c'est comme ça balobi moi si muta ko pesa dot. Place mususu na monité na libala ya Esther. Na moni place ba pesa ki Esther dot te. Mais c'est Esther qui a travaillé, a bongisa nzoto na ye, a pakula oyo, a salabwe, ba masse bango, ba koma nzoto sembe, pona tango roi ko simba ye, a mona peza zola la pena ba coussin, a zola la penza na do muta komi coussin, ba masse ba nyokoli bango, bazaki soki 1000. Allez, bazo kota na ndako a roi obimi ok, ba déverger roi bebisio, o yote ti ba ye ko zwa Rebecca. Mais je ne sais pas. Si on a tangi mabe, après on a zwa qui est accueilli à la famille na bango dot. Rebecca zaki kuna famille ti. Azaki kana oncle na ye, o abanda o sala wana. So pe zaki oncle na ye, so pe adopta ki ye, binoka bat botanga Bible boyebi. Donc yango na lingeka ko yebisa ba mama, yo za valeur plus que la dot. Ko lingate o mikakola, nzamba sali yo, o mobali akopesa ngai valeur to longola ba parole wana. Mobali akopesa dot c'est eza normal parce que balobi okepe na ndaka mobali ofelete ou bien mobali oya ko vendre pas na ofelete. Ngai il y a une phrase balobaka l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Bande wana ngai ngala linga phrase wana pasteur moko amekana ko expliquer ngo très bien parce que nga moko naza mona vanda nazo tanga boye bon na ebité pa baloba ba révélation biblique mususu fezala ce qui spirituel ndenge to tanga ka bible eza codé bon donc c'est pas si c'est la Bible est codée donc c'est pas donné à tout le monde de lire la Bible parce que si on tanga ka Bible quand est to tanga ka normal il y aura d'autres choses ce qu'on comprendre en côté tu vas vraiment perdre la tête. Comme ça, on la bino verset moko. Je vais lancer ça parce que et puis ça il passe dans mon tout. Na comprendre comment c'est écrit dans la Bible. Alors, surtout quand phrase wana l'homme quittera, on dit pas que c'est la femme
parce que soki totie l'homme na kati ya homme oya h ya munene toza na mwasi na kati ya mobali. So balobaki l'homme quittera avec h ya munene et s'attachera à l'homme, ok, et bango mibale ils deviendront un seul corps, ok. Je ne parle pas de PD, hein. Bolandanga bien. L'homme, so balobi homme munene, na mwasi na mobali azana kati. So balobi quittera et s'attachera na homme. Donc na soki na mwasi ou bien na homme na mwasi oya mususu et puis ba former. Mais balobi l'homme quittera. L'homme c'est l'homme oya ko quitter et s'attacherait à sa femme. Parce que ba italien ba sale la rango. Basa la phrase en ok, mobali mutalongo akapa ba parent, akei kokota na famille ya mwasi, akovanda na famille ya mwasi, na famille ya mwasi bakotongela ye bango ndaku. So oza na bana basi, oza italienne, oza na bana basi, il faut tonga déjà na chaque mois na mwasi otongeli ye ndaku. Parce que mobali quittera. Akoya ko s'attacher na mwasi na ye, kuna amemi ba cadeau aya pesi, akoti na ndako libala oyo famille ya mwasi ekopesa. Bande kongana azoyebisa mi mwana nga bala italien. Moko bande ko expliquer biso coutume na bango. Ils ont aussi dit ceux qui bolingi to sala coutume na bino la dot, biso pe bo sala biso lokwa to ana poto, mobali asengaki ba tongi to tongela ye ndako na famille na biso. Parce que la phrase wane lo barabongo. Donc, moko pe, ceux qui mobali a yoza mwasi, oza bien, yoza na ban, oza posé, oza na ndaku, mobali a ye apesi ba cadeau na famille na bino, otozo benga dot, a ye pe kovande pa na yo, il faut pese respect. Parce qu'ils a péché te. Mais lelo, to makambo ebele tozo comprendre te. Bande onanga moyena ke mulaye zate mulaye sinote video yango eko simba eko kota te, na bani nanga ko chite. Je voulais seulement dire que, na conclusion nangai, ba maman tozala souple. Je n'ai pas dit, bozwa mibali, bo exposer banzoto na bino, bo sala ba rapport sexuel, sans que mobali ape sa cadeau, ou bien quelque chose, non. Mais na lingi ke, bo longola, na mutu na bino ke, dot epe sa mutu valeur. Epe sa mutu valeur te, parce que yo za déjà na valeur koleka dot. Jamais eloko monte na mukili oyo ekopesa yo valeur koleka valeur oyo ningo botami nango déjà na libuma mama. Première chose. Deuxième chose, ceux qui osent ça la mariage, deuxième mariage, troisième mariage, et qui osent pe vierge li sous-souté, linga pe bo ba famille to meka ko doser ba dot wana. So ibo lia ki déjà dot ali boson mwasi. Oya mi bale bo yepsi a mama tolia ki déjà dot yepsaka mobali no akanise la biso e kozala bien mobali o paza bien ko kanise la bino na msuko leka ba dot wana olie bokanga mwana na bino azela ka ba dot alors que bosi bolia ba dot na yo moko pe ndeko mwasi meka osololi na famille nga bosi bolia dot nanga lelo libala wana simba te na zwi lelo mobali asepeli nanga. Soki mobali ye moko alinga pesa ba doto akopesa boboya te, mais soki mobali aye na enveloppe atie 300 livres, atie 50 livres, atie 100 pesi na famille ke ngam na vanda na mwana bino na sepeli ba cadeau na nga yango yo bozwa. Il ne faut pas kokomisa makambo makasi. Toze suna ta wana te parce que tosi to komi batu basi basaleli biso, toza déjà ba seconde mais tosi to donc voilà quoi. Et puis, pour na kosuki ça, en tout cas, bande konanga, ça conseil à prendre ou à laisser. Au lingi, au saleli. Au boy na yo, parce que nazo conseiller. Et puis, ok, avant na sili sali kamboyo, na lingi na conseiller ba maman. Nazo le bla, ata yo lelo za na mariage, hein. Ozo mwa makambo anga yasi na bala nanga o zape. Ko zape te. Oyebi lobite. Lelo yo ko bala, mais au boti bana na o bana no pe ba divorcer. Yo kufite mais au moins que moi na no a divorcer. Nga za na mama abenga nga ya zawa na Londres. Moi na nekuta ngai ko miboma, ami bwaka na ba mai, na ba wapi.
abenga nga lobi la danoise lelo moi a divorcé mais maman la biso aza jeune maman azaka dans les 51 ans mais moi nana ya mwasi ya kitoko a divorcé akoki ko conseiller moi nana ye mais ya aza divorcé te alors il faut pas négliger makambo nga na se na bali na okende ngo wapi te ata obali makambo soko oyoki sagesse opesa pe conseil pa baninga ngai na banda ke ba réunion de famille que j'avais à partir déjà ba 5 depuis mon bébé ma mère m'a mené parce que na moi na souka na ndolanda maman biso partout donc sur la réunion de famille moi j'étais toujours là. Et puis je sais comment les chefs coutumiers babandara makamuna bango babandara kinzonzi balobaka boy ba mariage deni balobaka j'étais toujours là. Et puis j'ai donné toujours mes idées aussi. On m'appelle la lobina bazoba nani azali kabaola koloba na laxi musapi. On m'a banoko na biso balobandi ko seka babi moi no yo ma azala bazoba sapenda ngango. Misu kabu kabande sanga tala misu ka ngambuga paka misu polele kabu. Misu yanga za kefu ngoma gaba photo na kaso boboya bomola ka misu boy. Yeah? Donc kabu kabu misu clair. Ngona laxi musapi ngabi ngana lingina loba bobabi au mwa banoko na biso ba beti maboko ba bi kaka ndenga lobi. Na banda makambo lelo te. Il faut donc qu'il abandonne les lotés. Yango nanina lobaboy. Yo mama. Ozo luka mobile. Eza ozo luke pa na ngai te. Eza lozo sambela nzambe. Nzambe ozo la tolo na se. Tindela nga mobile. Tindela nga mobile. Mais tango yo ozo luka mobile. Comment ozo solo na bana note ke bana na nga siko na komi prêt. Na zo luka mobile. En tout cas lelo soki nzamba sungi nga. Na oya msuno. Na oya kolaksa bino enambi. Yo oza bongo te ozoluka mobali oyebisi bana te oye pala danoise ozoluka mobali oyebisi bana te tango bakopesa mobali paza na besoin quand même amona place nini yo bimelaka amona quand même bana nini yo zana bango il faut a étudier bana wana aye baki est-ce que bano baza poli baza respect maman ngonda kuna ya vanda ka wapi yo ako inviter yo epana ye yo pe okay kotala epana ye. Yo comité, oye pas nangaïté. Non, on a préparé bana nangaïté. Ce qu'on a préparé bana note, on dit ma qui tata batu ponani. Ça c'est quoi, c'est vraiment, c'est quelle mentalité ba congolais? On dit mi papa batu pourquoi? Mobala linga yo kaka boy. Mobala alobite. Muso alobi ngai ti avant mona bana nanga, o mona ndaku nangai, soko pesi dot na famille nanga bana nanga pe ba monike mon papa pesi ban siko nga nazo comprendre. Bana ngo ba yebi papa wana te, ba monika mukolo mo mama banga yebisi bango bazo pesi langa dot. Nga peso na za mwana na pe na loba mama oza moins sérieuse. Comment zo bana mobali biso to yebite? Bo yebite ke bozo bebisa pe bana bino nga pe na mama na ngai. Aye kudu ngai na boya na zui mobali bazo pesela nga dot. Moi je pars pas. Non ata moi na ngai alobi o abombi mobali o na olakisa kaka mukolo mobali na ngai ko pesa dot. Aye nga lobi mobali to yebi ete. On doit d'abord connaître la personne. Azoya tozo solo la mobali azoya zomona bana na yo o te mama tozo banga mususu e simbite. Et bongo yo sko banga soko moni ko zo banga e ko simba te otambola na négativité ko luka pe mobali te. Quand même il faut d'abord préparer vos enfants. Bon ikartaka bana na bino te bo pesa bana bino ba choc te. Tant makambo yo zo kanisa zo sala malamu o kanisa ngo keza bolam pona bana nzo keza mabe pona bana. Comment yo yeka kolaksa mobali malamu bana mobali na ngai yeyo azo bala ngai. Eza choc pona bana eza normalité. Bon so bana ba accepter te. Yakande d'abord tant bozana nous ba copain ou bien boza ba lobite so boza ba copain bozo 500 autres non. Personne te dit que au 500 autres na mobali ezo dépendre na yo moko. Soko lingi ba au 500 avant ba bala yo etali la danoise te. Soko au 500 ngo avant etali gaité. Nga mon souci est que informer ba parents na yo, informer ba bana na yo avant mobali ya bala yo. Avant que tu mobali lo baka ko bala yo. Parce que okolo bana bana ok bana nangai j'ai trouvé un petit ami bana baza bana mike baza bana poto bozo kolisa bana luka bana baza na kati ya manyanga kuna na secteur mongoluala na secteur na kivunda kuna bozo kolisa bana luka bana baza na soki na secteur de la Kenge baza na Chiela
ozana poto zo koisa bana loka bazana chiela kuna bazana ba sankusu bazana loja na kibefu ezalaka te bana nini yango mwana nini memi mwana ngai vraiment nazoyebisa bino ke mwana nga mwasi wa mibale ntango azalaki na 5 ans bandeko na nga nazwa choc 5 ans nakene na garderie namoni asimbi chemise ya mwana moko po eboya ba 5 ans natuni bo osimbi chemise oyo poani abi o mami aza petite ami na ngai. J'ai dit petite ami obike na tile karbo moi ngo pa ye azwi pe chemise après ya lobi nazozwa ye tozonga na ndaku ake bayambani nazongi na ndaku na lobi et puis esprit moko esinga koloba no eloko te tika eka ndengwa obike na loba nga pe eloko te na vene na ngai moneka parce que moi nga na esprit na nga soki elobi na ngai na loba te je dis pas na loba te na tikipa te tela déjà na 5 ans aza na petite amie na ye. Allez, yo sikoyo bana na yo ba 13 ans, ba 17 ans, ba 10 ans. Olobi que non, n'a trouvé un petit ami. Donc un camarade, un moropeto aïe. Ah, comment les enfants, c'est mon petit ami. Pour faire une bo solo bo meli moi café et so kende lobby. Ah, mon petit ami en tout cas a sepeli a comme fiancé nanga, qu'est-ce que vous trouvez? Pour solo la na bana na bino. Moi aussi j'ai fait ça. Bana nanga ba bebate. Eza nini yango ko banga soko zo banga ko luka libala te ko ya ko pesa batu bambui mate mutu pasi ba mama. Ce n'est pas gentil. Mobile alingi yo obando pesa ete angomona na bana na ngai te na boite alingi lelo okozwa 1 mois okozwa 2 mois après il faut quand même après 2 mois amona quand même yo zalaka wapi yo po mona peke ya zalaka wapi. En tout cas, merci na ba jeune fille, bato bana nyonso bazana moins de 30 ans. 30 ans tina se, merci, boza bana malamu, bozo e ba vinde nyezo kende. Mais ba maman mikolo ya ba 45 ans ti likolo, bozo comprendre te boko tika la ka ndenge wana, yango mibali bayaka ku farce bino. O memi mobali mbangu alingine yote, balanga, limbongo pona mbongo eza eloko te mobali so aza na mbongo ebele olobi balanga lelo aya pesi na famille na bino soki 5000 euros soki ni so pona 5000 euros elaksi nango 50 euros apesi ape aye pe asakani na ope apa ke na ye siko o gagner ni babala ki osko gagner ni siko bana na o ba moni pe mobali yango siko opesi bango éducation ni tout ça c'est eza nango na tina mote faut yeba oza na sagesse ya ko mema mobali oza na sagesse ko boko la bana kati ndako yo bandi ko bimaka ko tika bana parce que lingi ko kuta la kana kopel libanda bana na ndako bakomi bango moko parce que na lingi bana kopena na mona bana na ngate mais tant bana ba otika la bango moko éducation ni ba otika la ngo na sima eza ngatina alors que soko yaki na kopena yo olobi ze petite amie na ya mama petite nanga bozo solo la bana pe bazawana bazo mona ye tonto pazo soana bana azo pona pe bana bozo botanga kanini boza poe bana bakombi ba camarade na lobi o annoncer bango ke yenda kozala papa na bilo na ndaku lobi boy na boy c'est tout et ça pas cité mais les gens ne comprennent pas. Vraiment bande konanga botika la malamu bozwa tana bino eza video moka mulai otali mwandambu okati olambi ti okosilisa ngo vraiment beau partager et ozala bien batu ba comprendre to comprendre oyo aza na makamyo sona lobi asepeli nango te alimbisanga oyo moni ke la danoise alobi bien te apesi pe ba argument na ye aza bienvenu mais soko fingi en tout cas, tu peux accepter en côté. Merci, botika la malam, ba week-end malam, ba gros bisous, bo benga ebele, boya ebele na live together, to zawana pona bino. Bye bye.